Analysons avec Gilmas et Elibino message à Sika, news ya Sika, information ya Sika, vidéo ya Sika. Et là on a aussi un abino bandeko, bobo sanate ko chaba point de vue na bino. Mutu na mutu azana makambune na motema. Bo tiango na commentaire na tanga ndeko na ngai. Soki bozana eloko ko bakisa bo bakisa ngo na commentaire. Bobo sanate ko chaba partage, ko chaba j'aime, pe soki na bo s'abonner te awa tozolo bela makambo ya bo s'abonner eza place ya ba analyse. Nekonangai Gauthier Sei aza communicateur ya Ferregola. Soy bomoni depuis que Richard Watanabe aza ko réussir na kati ya communication na marketing ya Zénith de Paris na ye. Batu oyo bandima kite ke Richard akobeta concert wana o bazale ko sala moyen nyonso a échoué bakomi na suka. Sika lelo komi bakomi ko koma ba conseiller. Et loko Gauthier Sei alobi boye. Je déplore ces derniers temps le comportement de Richard Watanabe. Il se met pas toujours à la place d'un leader. Aujourd'hui, la musique congolaise est basée sur les records. Jusqu'à présent, Héritier n'a rien fait de grave dans la musique congolaise. Mais il se focalise de critiquer ce grand Ferregola dans les différentes sorties médiatiques. Et pourtant, le padre est focus sur les grands événements à venir. Watt a fait la musique calmement, mais de rivaliser la personne qui te dépasse, là c'est faux. Bandeko, tout ça qu'on analyse makambo, Gauthier Sei alobi. Conseiller ya Ferre, ye mutakomi koya ko conseiller Richard Watanabe. Na makambo conseiller yango alobi nini oyo aza ko manquer koloba epa ya Ferregola parce que Ferre pe aza na besoin ya conseil. Ndeko nanga avana kota na kati mingi penda na kopesa na bino nyonso mbote ya général. Ndeko nanga nyonso za kolanda ngai ozala na Canada, na États-Unis, na Amérique latine pe boza ko benga Brésil, ba Argentine, merci na ba appel na bino bandeko boza na niveau ya Europe mobimba, ezala France, Belgique, Londres, partout wana na pesi bino bambote ya trop. Afrique mobimba a passé par Joki Binda na niveau ya Angola, bino bandeko nanga ya Congo Brazza, Kin, Tchad pe bozo benga. Donc Afrique mobimba na pesi bino bambote ya trop. Asie boza ebele. Ndeko nanga spécial mbote na ser nangai Irene Mabweni, Mami Sadiki, Edouche Balonga Sana, Patricia Edouard Bambote Atro, Galo Gakasa, Claude Musirikani, Bambote Atro. Merci bandeko nangai na présence na bino, bola nangati na suka pobo comprendre objectif ya émission oyo. Aza Gauthier Sei alobi aza ko déplorer ces derniers temps le comportement ya Héritier. Donc aza ko sepela na comportement ya Héritier te. Mboyo kango bien. Il se met pas toujours à la place d'un leader. Alobi Héritier azako komitia na place ya leader était. Après le connaît na okota na analyse. Alobi aujourd'hui la musique congolaise est basée sur les records. Jusqu'à présent Héritier n'a encore rien fait de grave dans la musique congolaise. Mais il se focalise à critiquer Ferregola dans ces différentes sorties médiatiques et pourtant les padres se focalisent sur des grands événements à venir. Bande koto bande lawana. Alobi il ne se met pas à la place ya leader. Ndeko nanga tokota toloba vérité. Un leader nde mutu azalaka exemplaire. Un leader nde mutu azako mema masse. Un leader sika leader na biso na ya zoba to benga kabango ba leader. Tozwa sika nanu nalongola Ferre Richard Watanabe toti ya Ferregola nanu. Tango azoloba il faut héritier miti à place ya leader. Tozwa place ya Ferregola parce que Ferre pe aza leader. Ferre yemutu azako finga ba musicien à public. Ferre azo finga bato à public. Est-ce que vraiment il y a un leader? A finga Kofi, JB, Wera à public ezate ke ba koseli obe ba ko lobela yete yemutu azako zwa audience ya okene na ba premier so azo finga bato. Est-ce que il y a un exemple? Alobi encore une fois il se met pas toujours à la place des leaders. Leadership oyo aza kolobela na ebite soki alingi koloba nini na kati ya mo leadership mais kozala leader eloko Ferre asali na Héritier na Ferre soto comparer bango nazolobela côté leadership Ferre akopousa na te parce que Ferregola il n'est pas mutu ya batu leader aza mutu oyo azalaka na batu nani nde akoki ko contredire ngaba témoignage batu basalaka avec Héritier pona kozala pembeni ya batu mutu ya batu
kuna ba musiciens nyoso ya Congo à part wezo babengaka nani majorité plurielle wera mais héritier aza toujours pembeni ya bato frère azalaka pembeni ya bato te c'est un orgueil amemonaka orgueil amemonaka likolo pendant que na ndenge ya leadership il n'est pas grand atiraka te aza na orate ndeko na ngai Gauthier Sey quand on parle de leadership bino botanga déjà belé oza journaliste oyebi signification ya leader tango za ko loba héritier aza ko se comporter comme un leader parce que oza ko tia à comparaison avec Frère Egola tango so sala ka ba délire na ye et faire tango faire aza ko mataye soit disant leader azo mata na podium azo pesa muziki ndingi micro abanda kufinga bato abanda kufinga ba musicien mususu et puis tango aza ko finga aza na podium na Frère Egola ezate ke Frère abimaki na podium Frère aza pembeni apesi micro yemba abandi ko yemba barido pamba ababa nini ba mutakala aza ko lobango pembeni ya Frère est-ce que Frère aza leader nini masse nini aza ko éduquer parce que leader aza muto éduquer pe masse aza ko éduquer masse ya ba Gaulois na ba bêtise ya boye ndeko nanga Gauthier Sey na yebike bolingaka na bino polémique ba Gaulois baza ko vivre à travers polémique oyena makambo mususu makambo ko lobeze belé mais na ko zwa mtamula ité alobi jusqu'à présent héritier na sali ya minene te na musique ya Congo mais eloko ngana linko kumituna nini ya grave oyo Frère asali na musique ya Congo nini ya grave oyo héritier asali te parce que héritier azobeta Côte d'Ivoire Frère pe azobeta Côte d'Ivoire héritier azobeta basale ya poto Frère pe azobeta sale ya poto bango mibale nazolobela bango mibale na tie falite na tie bato misusu te fali Frère na héritier azobeta déjà 3 sale na poto 3 sale yango azobeta na poto Frère pe azana 3 sale na poto Frère azana 4 Adidas Arena Genève Arena ING na yango wana abeti ana Accor Arena 4 eloko Frère azosala héritier azosala yango après Zénith soki héritier abeti concert mususu avaye bango nyoso bakomi na 4 sale na Europe bango tout sans oublier que héritier abeta na ba Espagne héritier azosala makambo ebele ndeko nanga Gauthier Sey soko zolobela leadership tala place héritier azokende azokotaka tala masio aza komema soki leadership ezako engi koloba nini na yebite mais yo ko expliquer ba tout temps na émission prochaine zako olobi oza ko se contacter na ko critiquer kaka Frère Egola a critiquer parce que ya mutu oya bandaki e bandaka kaka likolo te e bandaka toujours na mutu moko boye ba polémique oyo bandi lelo ya héritier na Frère mutu abandaki tango héritier ko répondre bi bako soki ba mekina mutu na ye tango balobaki babeti muzeki ndingu pona fali soki nani pona fali abi etikali héritier bango nde babandaki héritier alobaki bo meka tango ba Gaulois baza koloba makambo wana yozo mona bango neti baza ba leader ba entourage ya Frère baza komema yo dano tokene musika te ozwi banani ba Trésor Congolo ozwi ba Mobola Teti ozwi Tonton Promo soki vraiment Frère aza ko se comporter comme un leader dans la communication na ye on oti kotanga est-ce que vraiment wana eza communication ya leader vraiment oyo za ko benga leader wana baza ba communicateur ya leader Gauthier Sey ukomi ko tombe ba na yebi koza na posa ya polémique ba ye bayo oyaki na makambo ya musique à travers ko soutenir Frère na makambo ya yu arena ndetango toyebaki yo boyaki na makambo olingi ko kota makambo olingi ko mema fali soki na plainte pona makambo ya makambo soki ya nini ya francophonie oeshua tilelo oeshua sika telema ke ozana sonia komilongola na makambo yango okangama kaka na ba polémique ndeko na ngai héritier lelo na kilelo oyo nazoloba makambo ya déjà passé te lelo héritier azosala musique oyo Frère aza nango te
Botoloba ki awa héritier ba aza ko beta ba rumba kitoko mais ba générique ezo simbate. Tala côté ba générique faire gola za na 3 génériques sur le marché. Ezala soki vandi ça soki nini na c'est l'amour. Tala héritier pe azana magoda, azana tourbillon, azape na balabala. 3 génériques. Ya nani mutu eza ko telema eza ko simba. Wana tokoti na muziki. Nani mutu akiko bini sabatu lelo. So toke mutu akotelemisa batu kote rumba, nani akosala yango? Héritier akosala yango, faire pe akosala yango. Côté générique boye héritier aleki déjà faire côté générique, il faut que la vérité ba générique héritier eza ko cartonner. Et puis tango banda ko cartonner, tango bayaki na dadi wera, nde tango makambo bandaki wana ya héritier. Wera boyaki ya bobi ba apesi héritier mwinda moko boye, mwinde zo sala te bo kritika yango. Botala ndenge héritier za kotambola depuis bazwa azwa mwinda wana. Place nous ata ko kindi. Ezala na Congo na ba plein faux. Plein na plein musala kitoko. Azoya na poto makambo zo tambola bien. Botala entourage ya héritier, communication ya héritier, bo comparer ngo na entourage ya Ferre na communication ya Ferre. Okomona différence kozala. Sika leadership eza kotambola na ba oyo bozomona pembeni. Ndeko na ngai bozana mutema mabe parce que ekomi batu balongoli buzoba oyo Ferre alingi kotikala nango ya kufinga naka ya koboya kabatu. Héritier andimi Ferre fali, héritier fali andimi Ferre bino bomoni yango mabe. Bino bolingaki kaka batu batikala na ba polémique. Tangu Ferre azako ne epa ya nani epa ya sango azako loba a soutenir fali. Bino botikala jamais koloba asopi boule. Tangu Ferre abeti na poto na lipanda concert moko boya tiaki photo ya fali sima. Botikala jamais koloba asopi boule. Mais tangu mutu mususu akumisi fali a soutenir fali pona bino ezalaka problème azamu asopi boule esprit wenge kwei. Pendant que Ferre aza kusala yango ezalaka esprit wenge. Tangu mutu mususu asali yango asopi boule. Ndeko na ngai bokola. Ndeko na ngai on doit prendre à grandir. Boza déjà mikolo. Oza mukolo Gauthier oza déjà na chaîne na yo. Oza na tenter ya koya kosala ba polémique ya boye. Oza na tawana te. Donc na chaîne na yo oza ko préférer kaka Ferre nde ayaka ba misu bayaka te. Pona ko attirer ba misusu il faut ko tika polémique ya kibebe. Oza mukolo tu dois avoir un foyer mais biloko oza ko kumoza ko loba. Je te jure eza bassé c'est monene. Na yebi koza na posa polémique ba lobela pe Ferre. Mais na minute oyo Zénith ezokanga déjà Ferre atikali na katia ba oubliette vérité angwana ndeko nanga na komi na suka bo partager bo commenter en tout cas toza toujours apona kolobela makambo ya musique.